Kinshasa, Congo, Brazzaville, ba diaspora, bisika nyonso tu bozali. Merci pour na kolanda magazine Bonda Ekolo oye pesa kabino ba information ya kitoko e kambami na yemoko le grand DG Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na élément oyo président angolais João Lourenço na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi bakutana ki pona kosolola pe ko analyser situation ya est ya République démocratique du Congo pe ya région mobimba ya Grand Lac tolanda élément oyo. Président angolais João Lourenço na homologue na ye congolais Félix Antoine Tshisekedi ba échangea ki mokolo ya lundi 7 février na Luanda sur situation politico-militaire na est ya République démocratique du Congo. Rencontre entre bade hommes d'État et permettait ki bango ba échanger sur renforcement ya coopération bilatérale pe ko aborder ba question régionale pe internationale ya actualité. Félix Tshisekedi a salaki escale technique il y a quelques heures na capitale angolaise avant ya kozwa direction ya Afrique du Sud. Angola pe République démocratique du Congo bango nyonso bazali ba membre ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC en sigle pe ya conférence internationale si région ya Grand Lac. Bazali ko maintenir ba contact ya haut niveau sur ba question ya makambo oyo etali kimia stabilité pe sécurité na région. Chef de l'État angolais João Lourenço aza kwasime présidence ya conférence internationale ya région ya Grand Lac, organisation oyo esalema na bi ya ko résoudre ba problème ya kimia pe ya sécurité na kati ya région. Président Félix Tshisekedi akomaki na Angola après avoir participé na 20e sommet ya EAC oyo ezalaki consacré na évaluation ya feuille de route ya Luanda. Ba participant ya réunion oyo ba exige ki cessation ya soutien nyonso oyo ezali politico-militaire ya M23 pena ba groupes armés mosusu pe étrangers oyo bazali coopérer na est ya République démocratique du Congo pe na région mobimba. Na titre ya rappel, ba participant na sommet ya le 23 novembre 2022 basengaki na communiqué final que soki ba M23 ba se retirer na est ya République démocratique du Congo te ba chef d'état ya EAC ba ko autoriser usage ya ba force mosusu. Mais ya kokamwa ezali que kino siko ba mesure bazwaki na sommet ya Luanda ata moko te ba M23 ba respecter. Yango biso a to betika mbonda po dossier oyo eza à suivre. Après passage na ye Angola, Félix Antoine Tshisekedi akendeki na Afrique du Sud pour na ko participer na conférence minière internationale kuna na Cape Town tolanda reportage oyo. Sur invitation ya homologue na ye Cyril Ramaphosa, Félix Tshisekedi akendeki na Cape Town na Afrique du Sud pour na ko participer na conférence minière internationale Indaba. Na bokutani na bango, ba de chefs d'état ba échangeaki en particulier sur situation ya région ya Grand Lac pe ya communauté ya développement ya Afrique australe. Avant ya kokita na Afrique du Sud, chef de l'État Félix Tshisekedi akutanaki ye na homologue na ye João Lourenço na Luanda pe bango mibale basololaki na tina ya likambo oyo etali situation sécuritaire pe humanitaire na Nord Kivu pe lisusu tension oyo ezali entre Paul Kagame na Félix Tshisekedi. Pas de communiqué final ni interview na rencontre oyo ya ba de chef d'État kaka ndenge esalemaki na veille lors ya rencontre ya Fachi na Denis Sassou Nguesso na oyo. Na yango esengeli toyeba ke Angola na RDC ezali na ba relation moko ya malamu pe ba de pays oyo bazali ba membre ya communauté ya développement ya Afrique australe pe ya conférence internationale ya région ya Grand Lac. Pe lisusu Angola ezali ko assumer présidence pe secrétariat exécutif ya conférence internationale si région ya Grand Lac. Yango biso awa to beti kamboni. Félix Antoine Tshisekedi, président ya République démocratique du Congo, a attaqué lisusu Paul Kagame lokola pareil ya ba rebelle ya M23 tolanda reportage oya Alain Dewa. Depuis forum minier Indaba oyo eza kosala na Cape Town kuna na Afrique du Sud e bandaki, il faut koyeba ke mwana mboka Félix Tshisekedi azwaki maloba mukolo ya mardi 7 février devant batu ya ndenge na ndenge bazalaki wana. Chef de l'État RDC
atalisi devant mokili bomengo oyo République démocratique du Congo azalango me eza kosala pasi po ata RDC pe Afrique toza ko profiter na yango te. Chef de l'État Félix Tshisekedi Tshisekedi atalisi devant mokili bomengo oyo République démocratique du Congo azalango eza kosala pasi po ata RDC topé Afrique toza ko profiter nango te suite ya ba insécurité oyo ba puissance ya molili baza ko créer na partie oyo ba minerai ezali la République démocratique du Congo surtout ya mabe makasi Rwanda oyo eza ko appuyer M23 na méthode ya mabe ya koluka koyiba ba minerai na esika ya koluka climat moko ya kimia oyo koyi kosala ke échange ezala gagnant pe asali kotia maele mingi na makambo oyo etali insécurité na Afrique surtout na République démocratique du Congo po développement ekota kitoko esengeli boyeba ke thème ya forum yango ezalaki ko débloquer ba investissement minier ya Afrique stabilité sécurité pe approvisionnement masolo yango na Afrique du Sud kuna Cape Town ekosila le 9 février yango biso tobetika kambonda. République démocratique du Congo a décidé kokata ba signal ya télévision na ya radio ya Rwanda oyo eza kosala ba retransmission na ba bouquet ya Canal Plus na République démocratique du Congo tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo esengeli boyeba ke République démocratique du Congo a décidé kokata ba signal ya TV na ba radio ya Rwanda na territoire national mobimba. Décision yango ezomaki à partir de mardi na Conseil supérieur ya radio audiovisuel de la communication CESAC na Mokuse oyo asali yango na qualité ya autorité ya makambu etali média na République démocratique du Congo. Po eleka kitoko esengeli boyeba ke CESAC à travers secrétaire naye atindaki correspondance et pas directeur général ya Canal Plus oyo eza la République démocratique du Congo akata ba retransmission ya ba chaîne rwandaise na ba bouquet na nyonso oyo eza ko émettre à la République démocratique du Congo pendant 90 jours. Nyonso oyo eza suite ya ba conflit oyo eza entre la République démocratique du Congo et Rwanda surtout ya régime ya Kagame ndenge aza ko soutenir ba rebelle ya M23. Selon autorité oyo alandelaka makambo ya média congolaise a constaté que ba chaîne ya Rwanda eza ko ba intox ya ko inciter ba désobéissance civile koluka kobebisa morale ya batu contre pouvoir ya République démocratique du Congo koluka kosilisa ba valeur ya ba institution pe ya ba cause ya RDC pe ya makasi ya ko appuyer bitumba oyo eza na kati ya S ya Congo. Malgré RDC a eu décision ko kata la retard boyeba ke Rwanda yekutu asi akata ba signal na biso depuis quelques jours yango makambo oyo eza kaka assuré po mabe eza makasi biso awa tobetisika mbunda. Botala ndenge population ya Goma asiliki contre force régionale ya EAC na ndenge bazali kopini ba rebelle ya M23 te reportage ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo esengeli oyeba ke tango biso la Kinshasa tozali kolia ba shawarma tozali ko sepela komela ba masanga ala bar me yeba ke kuna na Nord Kivu ezali ko inda se ko inda po bokolo lendi manifestation moko esalamaki ya makasi tunanga nyonso ezali pona nini population batomboka ki pe balobaki ke mokolo mobimba bakosala te likolo ya ko manifester ba axe ya mabe oyo M23 bazali ko mene kuna la Goma ya ko bomaka batu ya ko violaka pe ya ko salaka makambo oyo ezali contraire par rapport à feuille de route oyo ezalaki signé kuna na Luanda mingi capitale ya Angola kutu esengeli boyeba ke le gouverneur ya province ya Nord Kivu mwana mboka lieutenant général Constant akitaki ye moko sur le terrain kaka pona koluka koboma moto wana na ndenge population batombokaki yango abengaki bango mingi bakoka kozala na conscience ya koyeba ke ville ya Goma ezali menacé mingi na bato ya mabe esengeli te kosala makambo oyo ya lolenge ya boye parce ke ekosfongolisa ba porte ya banguna bakota na mboka il faut koyeba ke ba désordre yango ekotaki tina ba livrer ba Carrefour kuna na centre ville pe ebebisaki journée mobimba ezaki paralysé donc koloba ke ata activité moko te esalamaki kuna na kati ya ville ya Goma yango mwana mboka Constant ayebisi population esengeli na bango bayeba toujours ko soutenir armée loyaliste pe bayeba kosala oyo kozala malamu de manière que manguna akwa kozwa esika te na kati ya mboka na biso ya Congo na niveau ya rond-point ya centre ville ya Goma esengeli boyeba ke ba manifestant ba balé ko buka me ba panneau publicitaire kutu na quartier Mapendo la commune ya Goma na zela aéroport international la direction rond-point ya Ruchuru full moko manifestant
balekalaki kuna pe bazali koyemba na slogan na bango ke batomboki likolo ya kopekisa meba o bazali kosoutenir barebele wana donc bazala esengo moko na bango te mingi toyebi ke ba M23 bazali soutenir pa barwandais yango population balingi ba makambo wana te komona force wana M23 ekokotala kati ya Congo pe batomboki na ndenge makasi ba action vandalisme esalamaki bisika ya ndenge na ndenge nyonso kaka mpona na sake population vraiment atombokaki pe alingi ke alo kalsu ba makambo ba M23 mboka te po problème oyo etali lokola babitumba to pe batuerie ezali kopesa congolais pasi mingi na ngonga oyo yonanga awa la Kinshasa toza komela toza kolia me bandeko la Goma toyebaka ke bazala esengo te yango esengeli population ya Congo mobimba tozala bomoko po toluka kopesa meme moral na bakozi ya mboka ya koluka kimia ekota ngambo oyo ya République démocratique du Congo surtout mingi na est ya mboka na biso esengeli so na Kinshasa tozali na kimia Goma ezala kimia Bandundu Équateur Kisangani to pe partout ekoka kozala na kimia po esengo ya Congolais ekomona na yango wana biso awa tobetisika mbonda ko voyager partout na mikili ya poto ekoma nango kitoko po quick travel visa afandisa masolo to landa spot publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires visa de tourisme visa de conférence bourse d'études tope visa pona baswa médicaux na yo adresse eza kaka moko quick travel visa po awa nyonso ezosalema na petepe na vitesse moko ya kosakana te esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko bandeko ya Congo bandeko ya Kinshasa papa mama ndeko quick travel visa en anglais na français visa de voyage rapide ayeli bino innovation topé modernisation modernité na li solo etali voyage donc nazoloba voyage visa billet d'avion en tout cas nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport vous en poso voyager au kende poto kende na 5 continents où ils habité yaka na quick travel visa dossier na yo ekozala traité na professionnalisme en tout cas toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que oyo toza koloba toza na connaissance certaine avérée une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo e comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete likambo ya kokama pe ya soni komona groupe ya ba député provinciaux na baja ya sécurité ya primature basimbani na nzoto détail ya Alain Dewa
likambo ya mbongo bandeko na nga kaka ndenge batu balobaka ebomisa batu ebele ekabola batu ebele pe batu ebele baperda bavaleur na bango kaka ndenge bozali komona na après-midi ya mokolo ya lundi 6 février 2023 bitumba moko esalemaki entre groupe ya badepute provinciaux na baja ya sécurité ya primature kuna na kati ya bâtiment ya primature na Kinshasa. D'après rapporteur collectif ya badepute provinciaux ya RDC, badepute bakendeki na primature pona kotalisa comportement ya mabe ya ba ministre ya budget na ya finance sur le non paiement ya barrière na bango. Socrate Kangulumba a indiqué que tango bakomaki sur place badepute bazalaki considéré lokola ba vulgaire liboso ya la police pe badepute mususu babungisaki biloko na bango na ba telefone ebele na yango badepute bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayeba na koagir na lombango nyonso soki te bapesi kaka 24 heures na gouvernement pe soki ba réaliser yango te bakoyeba ke bango bazali baeli ya mboka oyo na oyo etali primature baindikaki ke ezali groupe ya badepute provinciaux oyo balukaki bacreye incident moko pe batantaki kobrutalize komanda ya sécurité ya primature pona koforce audience moko non demandé alukaki akalme pe aoriente bango commandant sécurité ya premier ministre babrutalizaki ye na kati ya même bâtiment ya primature pe agent moko ya sécurité akokaki kotia kimia pe ordre na kati kuna. D'après primature tango badepute bamonaki ke basali mabe bakimaki frauduleusement mutu na mutu pe bazongaki lisusu te na yango biso awa tokosenga kaka na gouvernement congolais ba ministre ba député boyeba na kosala musala na bino malamu mutu na mutu esengeli aye ba rôle na ye eza nini pona ko éviter ba incident ya modèle oyo ezali koyokisa population soni parce que bango bazali kozwa bino lokola ba modèle bino pe esengeli bosala makambo oyo ezali kotia bango en sécurité yango biso awa tobeti kambunda boyeba ke après appel ya mobilisation ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi près de 1400 jeunes candidats baza prêt ya ko s'intégrer na la police kuna na ville ya Bandundu tolanda élément oyo. Suite ya message ya appel ya mobilisation ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Lombo epai ya ba jeune face ya agression ya Rwanda na République démocratique du Congo près de 1400 jeunes recrues bazalaki enregistré na ville ya Bandundu pona kokota na service ya la police nationale congolaise pe bazalaki kozela basala concours moko avant ya kokende na formation. Porte-parole ya la police ya Kwilu commissaire supérieur principal Camille Antungal a précisé que phrase o ya recrutement et salaki mouvement makasi na province ya Kwilu. D'après Camille Antungal, ba enregistré 1400 candidats na ville ya Bandundu, 700 candidats na Idiofa, PVR Kikwit, près de 1000 candidats de bazalaki enregistré. Kasi seloye, ba oyo bako remplir ba condition nyonso nde bakozala retenu na centre d'inscription pona kolanda formation nyonso na ndenge kaka esengeli. Na yango même mouvement ezalaki constaté na armée ya Bandundu wapi ba enregistrement massif ezali ko salema ba jeune ebele à travers ba différentes provinces ya République démocratique du Congo bandimaki ko se faire enregistrer pe ba kende ko servir nation pe ba mosusu notamment bazali ko zwa formation na centre de formation ya Kitona kuna na Congo central yango biso awa tobeti kambunda. La police ya intervention ya mai ya mokali oyo eza kokambama epai ya commandant Muzinga Mambu Mathieu eza ko continuer kosala musala kitoko na kokangaka ben civique oyo bazotia mal à l'aise na population tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo, likambo ya insécurité ya kimoibi esi eleki mingi awa la ville province ya Kinshasa mais to sepelaka mingi po tomona kamwana mboka Mathieu oyo azali komanda ya Susiate ya maya mokali azali kosala musala kitoko
tala bana mibali o mibale bozali komona moko ye musala na ye amipesa ya koyibaka baninga telefone na esprit ya eloko babengela kobo pada oyo komanda Mathieu asimi na maboko akokosa yo mingi bazaka mibale moko alakisi yo telefone na malamu pele moma o bakodistraire yo aussi opesi bango mbongo babombi telefone na malamu bazwi oyo mabe bakanga na sachet bapesi yo okokende kodécouvrir yango kaka tango okomi musika esali pasi na bandeko oyo bakwela ba problème oyo ya ndenge na ndenge yango le commandant Mathieu oyo azali commandant kopeta awa na point chaud ya maya mokali akangaki bango po nakolakisa ke la police azali toujours prêt ya koservir population ndenge kaka mission bango ezali kosenga oyo musu ya mibale ye musala na ye ezali kaka ya ba habit de confiance azali mutu apusu soki opesi ye charge na yo akomisa ndako musala ye kokimaka yango mpe kokende koteka yango la police mpe ache maboko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda komi 8e lo oyo totindiki presque bana oyo balembisi biso ngai nazali komanda poste d'intervention ya pont mokali bana oyo la plupart ya bana oyo naokanga bango na ngambu ya masina kuna basala bashe o babetaka bana pada babengaka bango yeyo bakoya na telefone ya bien balakisi yo telefone ya bien alti baza mibale misatu bakodistraire yo balakisi yo telefone opesi bango mbongo moko adistraire yo yo koti na distraction wana moninga wana akoti telefone ya bien na poche apesi yo pada oyo batiaka yango awa na kati ya emballage oyo pesanga emballage wango na kati ya emballage era kangi boyo alobi ve zwana bapolisier bawana nsima baolanda biso sa tolongwa so te baokanga biso ere yo ozwa eloko na distraction wana okoti na poche ere ozokende bisika ozokende soki ovandi ere yo ozofungola boye mbata yango oyo balagomo batia awa bana oyo moni oyo o presque 8e lo na ngai nakangi bana na ye awa na poste d'intervention na commissariat ya Mokali na district ya Chango kosukela yo mabe kaka ndenge tomonaka biso ambo dekolo topesika conseil yango tobetisi mbonda tolanda rubrique na biso ya mokolo ya lelo pona nini boye avec Benjamin Kilunga nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko ndeko ngai komo na ngai Alain de yo komo na Hollande John Katumbi oui na révision ça ya pona nini boye to sala ngo tuna batu pona nini omona ba para mingi akosika mambongo mwa mukena ndako malinga akeno parce que bloque bele fo bele koleka ça nini vraiment bon là par rapport avec compétence na ya ça be compétence ya moi là pour ça a gagner bele ke muke ça be compétence so yi muto ala fo para jamais se manifester yo za mwasi kitoko zwa mobali mususu pona nini mbongo ya tongo eza ya makangu mbongo ya midi eza mobali ya ndako ya pokwa eza mobali ya ndako ngana ibise mama ezalaka bongo te eza denge bozwina bango soki nzamba pambola ata ye wana azozwa moke nzamba opambola ngongo baolia bien mais yo zoyebisa ye akende kozwa makangu mbongo atongo ya makangu ya midi ya pokwa ya mobali ya ndako mabe kombo nanga mama Maringoya mama pona nini ba mama lelo bokoma na habitude soki mobali atikeli yo mbongo ya kolamba weze yo ko préférer osafere ba makangu na yo biso mobali azunga atikeli mbongo au téléphone ke facilika pourquoi papa biso ba mama to sala bongo pona nini ba mama o basala bongo o batekaka te neti biso ba mama to tekaka na biso mobali nanga apesanga te na kotyela ye kaka fufu siko mikolo nde babomi biso na wenza paske tozoteka te mbongo eza te moye totyela bango fufu eza te magazine Mbonda Ekolo eteli bino boni me akuna na bandako bisika bozali toseka mwa muke Malamoko, il faut éloigner pour me choix. Il faut un moment action de grâce. La fille. Maman. Moi si. Excusez-moi. Ah, il y a moi c'est toi bien. Aïe, c'est toi fou. Mais c'est pas bon. Oui, parce que il y a aïe c'est. Ah. Oh, tu es beau. Il y a
ekoza bakondition nyosabo apusani non isi bandeli ntango sikoyo na eloti nde to nazotonga te na kati ya eglise menga nazotonga apres kota afandaki basaki wana ye azotonga caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri tiri Jesse Diemba abeteli biso lisolo nini Ingrid Mateta panza liboke Ndeko ya Congo esengeli oyebake mingi awa tomonaka bazali ba parents babimaka na ntongo kitoko mais soki bazongi na pokwa bazongaka deja mutu ekomi fusi nyonso oyo ezalaka likolo ya bakwiti oyo esalaka bafami mingi lelo oyo ekomi ya kokabwana papa epai mama epai mpe bana epai tuna ngai ndeko likambo ya kwiti ya zododo ya bwakabwaka tope ya bamasanga ndenge na ndenge misusu kutu bakoka komela yango te mesi bakwiti na bango bakoma kosala baakti moko oyo lelo oyo ekomi ya kokabolisa bafami yango koko tiri ye moko lelo oyo abeti lisolo yango boyoka ndenge nini elekalaki na ntongo avant le type akende na boulot ambiance kitoko yela nzele na ye papa na Stella okolia nini leloko sala kaka sauce mama na Stella sauce ya bien oyebiki nga lingaka mingi biloko mwamba mama na Stella pe atikalaki ayebiki papa na Stella akei boulot alambele susa mwamba ndenge alingaka mais na retour mawa trop papa na Stella azongaka méchant papa na Stella boni boye yo penza kaka bakwiti na bakwiti tala yo nani a permettre au contrôler nga mama asia melingo ya zela la fina yo zoba ya mwasi malaboko le petit bikendo kuna na kwena akimi mango pe akoko tiri po abetela l'histoire oyo auti komona yo ka le petit mikendo viens tiri donc abimaka ok azokaka kao oyo risi benini viens lubana luko yo kaye moko le viens tiri kocha mwasi mana l'aise boye kobeta ye ozali mobali te vraiment soki masanga elingi yo te tika nyonso oyo biso mbonda ekolo tolobaka komela ezali kitoko mais soki ekolingi yo te ifale otika po mingi bakibimaka kitoko mais bazongaka kao loka papa na Stella comportement oyo ezali kitoko te yo papa moboti yeba komelaka na calcul soki omoni ke omelaka moko mibale suka wana soki kobiya kolangwa boye mabe makasi yango topesika mona po topesika conseil moko ya balandi munene ya magazine ya mbonda ekolo depuis Brazzaville Riens Mateta abakisi mvula moko mokolo ya lelo yango biso mbonda ekolo to souhaiter ba joyeux anniversaire so parce que bozalaki ebele pona kolanda édition na biso ya mokolo ya lelo bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso et ko sala biso kitoko makasi to fongoli ba porte pona ba page rose ba spot publicitaire ba événement ya ba mariage to pe ya ba anniversaire ozan élément na yo benga biso na numéro oyo eza affiché na poste téléviseur na yo to koyamba yo na esengo nyonso na kokita na plateau oyo te sans pourtant ko remercier Mama Dostine Ditombe oyo azali molandi monene kuna na France leader ya solo ya mo amba na ville province ya Kinshasa pe na mama Christiane Ashgard Dewa oyo azali partenaire munene ya magazine Mbonda Ekolo na sima ya caméra ezalaki bongo Wilfried Samba pe Ingrid Mateta le grand mannequin ngana binoto kuta na mokolo ya sima soki Yesu Kristo akozonga.